Papa, comment vous avez moi si vous zoba na miso batu? Papa nangai. Est-ce que papa bino yeba ki okondane nga parce que nga la suis solo bien té. Ce qui merveille à repasser bilamba na ima beza wa. Pourquoi okima kindako? Mais nini me ba tozo le nini? Ndazo ki sous vêtement na yo. Akena na ngwe pa nganga. Mais après on a on est comme madame Obele comment moi ça me baille. Non bébé attends s'il te plaît. Ba oyo nanu ba mona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris bato ba blocage ba yaki ba biki bato ba maladie ba yaki ba biki bato ya AVC ba biki bato ba hémorroïde ba biki autiste ba biki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai na yaki awa na veille passé après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambeleli ngai na trikan kobima awa na simbaki sukante. Et puis des aki wana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te kaka su na tele mon il faut na fanda mais ce que na komi kotambola na kotelema ta journée mobimba la kolobeza pele nzambe azamu makasi D'amour qu'on a ça témoignage vivant. Amen. Nous allons saluer pour le calsus. Amen. On t'aime très très fort pour la Alléluia bandeko na yebo tatola nzamba Ozana po nzamba sema kama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricienne, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas de solution. Tant on a vraiment qui témoigne maman Thérèse, n'a maman Thérèse. Après on a eu papa Moïse, n'a pas de mais comment on a un aéroport à rappeler n'a pas eu bandanga ba suivi na téléphone. Si tant on yaki na Bretigny, na même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas yaki na 3e fois, na même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala ndi muteleki. Au moins la moi la 4 Dini osala nga semoul. Donc na komisi Nzambe parce que bah suivi nyonso wana ba pédo machin ba pédo psychologue ba pédo ezako coûter ça coûte trop cher et puis il fallait qu'il ndenge ezaki ande ba suivre il fallait qu'il ba poser diagnostic psycho ba commencer à ping pong so na kei pas ya psychiatre na bike ba lobi nga ba tindi nga po poser diagnostic sur moi na to ba finalement c'est quoi le problème au moins non kende pas ya psychomotricienne ba komo tinda tinanga bo ba zo ko kasute ba bisu likamba sala te po o ba ba sala eza su ya ngote donc ba zo mo asunde ba poser diagnostic ya sute qui va poser diagnostic na bango ya autisme mais sikoyo tellement que moi na a commis conscient a komoye ba makambo nyonso po na zeki même ko banga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to joyeté donc moi na commis propre donc incroyable donc makambo nyonso et ça accéléré na niveau moko gamba la directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter maman Thérèse matundo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto Et tu peux voir 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas est au beau tâté, ndiye yango kotala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.
Mbote bala ninyo sobo na kabiso na kati ya notre chaîne chez Biso télévision na émission ya malamu oyo bosepelaka nango émission ya Bravo Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment biso sur bozali na ba télévision na ba téléphone et puis na ba iPad na bino surtout mingi bato batala biso mingi na ba bureau na bango eloko osala ezali te habité matala likambo pour opesa ngape conseil comment na kokota mona sa mokili oyo parce que mokili to fandi yana ba réalité ebele pina makambo oye batami na makambo tokomonaka na sa mokili oyo. Je crois de qu'on a biso Salomon lobi eloko moko asikala mokili ezali te tout toujours bandikaka na likambo moko mais na comprendre tout ne mabe oya bato ya Ancien Testament et l'équipe sur le Nouveau Testament na mabe makasi parce que makambo tokomonaka oyo je ne pense pas bon Salomon pourquoi lobaki on to ebité je crois to découvrir awa. Ça pas pour la bande de soba na kataka régie. En tout cas, Dieu vous bénisse abondamment. Moussala les a obligé que tous ah pour que tous servir bino par rapport à des mains par rapport au pinet to yamba ba chaque jeudi ba na problème na bango. Tous ça ndeko moko moi si azali a na lingi to lande vraiment na boké bignos. S'il te plaît, soit temps surtout ba jeune couple. Surtout bino ba jeune couple. Bo benga bino botu bala na kalamingi te awa. Bo ba comment vous devez aussi évoluer. Et puis encore une fois, au Musika, papa, tant que moni moi suna kufi, yo kozwa, camarade moi suna koma lokola malate, akoma lokola mbanda bana oyo. Oya mona ki bonde ba ko botama, wa mempe bango melo akomi mbanda, boye ba eloko nini ememaka na kati mabala. Likambo mndeko moi sa na ngota na yoki ango ngamoko na yoki ma ya misu. Na zobi sanzambe soki le nzamba swinga na bali. Toke na moi sitanga tina bokoko na biso. Eloko kabolanga nezate. En tout cas, pe liwe pe kabulanga na été, mais tout ça vrai bolonga na jeunesse, pe na bupaka na biso, kino moko okene puso atika la main, ko kufa ya jeunesse mbala moko boy, ça crée toujours des problèmes. Mbote maman. Mbote papa. Bonne maman. Alors qui m'ezate? Qui m'ezate? Comment on a maman? Merveille. Merveille. OK, ma merveille. Tout sambela. Étant no ki merveille na yo ki merveille moko wana na kata merveille na yo. Tout sambela. Seigneur, nous avons dit que merci. Pour ce qui moment la salle beaucoup na yo, na comment on est par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. OK. Ma merveille. Bon, dans l'ingi, au betele kinga likambo yo, mais on n'a pas fona likaka kana TV na lobango. Lobakasi. Papa na ngai aza en vie. Maman na nga ndakufa. Papa na nga bala ninga ya maman na nga. Da bala camarade ya maman na bino. Oui. Ni comment ça? Ils ont une bala camarade ya maman na bino. Bas basé belé. Papa na ebelo getinda ite. Isaka ka environnement seki. Po maman nga bakufa liyo moko mystérieux. Après le temps, ma bala na et tout ça li boyenga na grandir nanga. Donc maman nyo na bien maraka nyo kolibiso na niveau moto souffrir makasi. Et nzamba ya kosunga de ko nga yo za libala. Ake obala. Na libala ne pas vandi na bien. Donc nga na tikali ka nga moko. Tu as que partager mingi na ndeko nga isko na tikali wana zesu na misère. Donc, maman se demande de papa, mais papa va donner maintenant que la cama moi si naï. On dit mais la gante ne m'a qu'à n'a aucun c'est la moi cinéma. À chaque fois toi tu la salle n'a pas attendre l'ambi bilo quand l'examen. Donc nous sommes comme moi bien caté. Tu n'as qu'à se gagner que la gana qui n'est pas fan de pas naï. Que la gana qu'on dit mais qui Maman, ça n'a courage, s'il te plaît. Ça n'a courage. Tant qu'on fait la bande de mon ayo. Mais qui fait, t'as fait un bis super bien. T'es qu'on a un beauté, na mobile, pas faire dans bango bien. Comment belle kana couple na bango bando ça la bien, t'as chaque fois bando koyo katunga na chambre na bango za ki kayo ko kangama. À chaque fois on kaka kolela mutu mobile azo réclamer le mot boye donc on doit ça la bien té. On doit ça bien que une femme.
Le sang a bien tenu. Quand il a approché tant de konanga, il a tout à mes cobettes de solo nini, kambuni ne zo de kame. Vu qu'il y a des konanga zaki trop pris dans musala donc tu venais que fan de peut-être solo la ti. Donc on ne pas dans sala mbali ba sala. Ah oui. Baba ki misala, yo tika kwa mama anda. Ko kolamba bilamba ko même ba sous-vêtements mobile ngam na bando nika. Non maman mais s'il vous plaît. Robini ni? Sous-vêtements mobile ngam na bando ko nika. Sous-vêtements mobile ya nani? Ya mobile ande konanga. Et ben ndenge ni tuba osimba tiba dessus ya mobile ya ndeko na. C'était comment ils avaient ndenge nini? Ils avaient une occasion nini ba dessus ya mobile. Donc tu me dis que ton message est minga après c'est un privilège wana. Après c'est un privilège na on simba nyo sopa ba ki tozani implice tozani eloko moko. To bine makila moko. Bozama makila moko. Oui. OK, na mona ki on ka normal de bi, na mona ki on normal. Atande ko nanga na ko sunga yi. De baba ke no kwa za mobile ndeko na ngape mobile na yo. Ben oui. Ah bon? Oui. Même déjeuner na tonga na banda ko s'occuper na. Na mobile ndeko na yo. Oui, nyo surtout ezaki ke mwasi na ya sala ngandi te bando sala. Nyo surtout lokola nini mama? Pardon. Kena malembe nyo surtout lokola nini? Ngalinga ba blow ba détail boy. Nyo surtout net nini? Donc du genre que kolamba ngam na lamba na lambi na ina servi à manger du matin au soir même si tant azonga ka nini moi pause na ina ya kananda ngane muna singa ina kolamba ngole chemise eketi na chambre. Iyo longoli mama merveille. Bino baba ta bolingo? Ba merveille baba ta bolingo makasi bino. Mobile ndeko na yo zo longole chemise o chakuna yepa achepe tol na longoli pe mo continue le maman des solo na loba no kana pasi no mate teni ne tindenga no mate so vutima no mate à chaque fois dans nos ala comment est-ce qu'on a ba idée mon boy tu n'as qu'au fan ça donc vu qu'il y a qu'avant amoni ke ganti ana nga yete na kuti afanda na zo tala tel match ton match ici to taline match ensemble ton match ici asingi nga ji na ke na zuili ji abanjo mela ndina banjo tuni mituna na ba problème nini bandaki ko s'est passé entre bon balé na sport nini de mobala grande sœur na nga banjo betela nga lisolo ke ndeko na nga zaka malili na mbetu donc a satisfaire ne lo côté donc nyoto lo kanga na sala kama ge ablama ngati mabla mwasi na ye ndina manto dona yoki mam nyoso to lo bananga na ke ndeko na nga za malili donc a sepelisa keti na mbetu donc na tandis que couple ucho bala na sika yo kuma na exonese kuma kamara ke nga bando sala bando ben donc a tiso bitali solo na la bien te le jour moi na nga za bien te. On allait bien te na banjo réfléchir. Jo mususu. Des ala ka grand tir abimi na ye. Nem kolongo nani mobile na bimate. Abimete fandi na kiti. Vu que la taille cinglée. Donc na ye na utikele biloko me ndoko kati na olenga charme na ye donc njoto no bimba donc poitrine na ye donc de sep na qui plaisir mon boy donc na comprenait son sangote na pesa ki biloko mais fin de compte na ki fanda na njour ben njour raisonner ah so ki mbali na bakaboni lelo aolinga mwasi mususu oboka subiso libanda tozonga so na kati ya ndako wana donc ate nasunga foyer ya ndeko na ngai nasunga yango babule komo oyanga mabe viki na tente ndeko na mobala ndeko na ngai mazo résister toujours nazali na chom suti ozali na chom suti et puis osalaki nini que tolatana na biso bilamba caleçon na ndeko na tolatana na biso même na posa ya soutien même si soutien na sepe nango donc mais comment convier pourquoi ya bali pourquoi nga na bali te donc mami ava osalaki nini nakoza caleçon na mimi yango na ndako ya nganga après
nayebisi nganga na na posa mobali ndeko na nga tante na bilo nyonso me azaka très fort nde nayebisaki ye polisi ekasi na biso basi mobali na santa ye tayoka ye solo ntango ayoka ye solo aza na mposa azongaka epai na nga nanga sala oyo ezali mposa motema na ngai Après baresultat eyaki ndeko na nga bando olumba solo na bongi bomoto boye aza ne solo te bomoto boye ne solo te mais so baza basangana na mobali ye lokola bakisi charge likolo moto azalaki na faiblesse na makambo ya nzoto mpo mobali na bakisi ye sous charge mosu likolo mobali ando sentir ye lisu te va bien maman s'il te plaît mobali ando sentir ye lisu te ye une fois nabaki nameka soki bakisanganga yango esimbi vu ke ndeko nanga mpe ayaka retard nde ezala kaka mbala aye avant tant Claudie aye afandi na kiti nabiti cette fois-ci faut na essayer so esimbi nakobima na liputa na tolo naye place afande na salon alongoli yango regarde ntango atali nga na miso na sentir ke bachar de poule ya ye mpe etelemi yanga mpe etelemi na motima bachar de poule na yo sentir etemi ndeni okomi prophétesse ya ekobologe po yo comprendre ke bachar de poule na ye etombami ozali mama osakoli kuna omonaki na ei nini ei spirituel ei prophétique ya ekobo tomona na ei nini to ei ya kisi ya bonganga nganga yebisi yanga so atali nga na miso afixe nga miso seke miso esimbi après mpe nayaki nakangi nalalele na kiti toya kobima na ye première fois tobima ye na ye eleke nango bongo ntango afélicité nga eza mosu oyebosala ndeko na yo kutu boyeboye afélicité nga nga mpe na nga na cuisine nasepeli na bilo na bando oluka nde yango ozosala bongo aza mwana mama na yo propre to azali cousine na yo to aza camarade ozosala bongo to moto amemi abiyaka na ndako na ngai nasunga yo moto alibanda to ndeko ya yo nde oyo osali bongo ndeko na nga mwana mama na yo watikeli olibele nde okosala ye bongo ok mama omoni ntango tasala mabe alelaka te mais ntango nano koexplike nde moto akoma kolela nalingi omeka mpe après alobi oza malamu oleki ndeko na ye poso oyo ozala malamu falaka mona yo mais après afélicité yo après komoyela bakado koyela bakado sko grande sœur vu akomosuspecte mais azalaki mpena trop te mpo azalaki mpe na mwa eloko moko te ke nakosala donc bref moko ya kolakisaki eza te oui donc bonosa système ya baniau oui parce que sika niau asalaka kaka momo nango eza te moko azipa mabele na ye ok chaque butu nyonso alalaka nde na ye te na ndeko na nga te mais toyaka alalaka na chambre na nga anosala manière ni po bolala na chambre na ye parce que ye amosotombe balali onotya kisi ya kolala pongi to c'était comment grande sœur azalaka trop fatiguée donc azalaka trop fatiguée asala mosali mpo aza fatigué aza couturière atongaka mingi donc mokongo se kufi ekei wana soki azongi aza kao wana na pongi akomonaka ndenge azokata barobe ya bana ekosalake ekozwa zemi ozwi zemi ya nani nsima mobali ya ndeko na nga ok donc après eza bakobima ti lifuti ya kobima eye koya zemi wana eza salaire oyo bapesi bino mobale après na réalise ke na na zemi nafandi kosa siko mozonga paye ndeko na nga aza zemi abotela mobali na ye siko natai na bomo foye na ye natanike na détruit déjà baoyoka ngo naza zu mwana mabe plus natali su papa seka ndoloba makambo nyonso mandoloba mpo na mwasi na ezali lokuta namoni ke
soki ezongelaka nga nakokima na nga ndako nakimi na nga kuna to nakimi babuli komona nalongola zemi nakolongola zemi nalongola zemi nayebi so papa na ngai naza bien te omoloka moto afandi na kiti me naza pola. Bon, bref, maman merveille. Et vous avez biso pour la nini. Basunganga basolana ndeko nanga babengela mpona mpona koconfrontre. Ok, merci beaucoup maman. Zana Kimia, merci beaucoup. Bade Balandi, awa tu retournes la question te. Elle est venue ici pour confesser. Elle a mal fait. Elle reconnaît que Asa fautif, il y a un acte à poser. De celles qui a confessé, pas bien avant de connaître, c'est un pardon. Boyoki lisolo, nana commentaire au chat. Pour na yoka qui ont déjà vaillé. Commentaire au chat zate. Na retourne pas question te. Yemo à comprendre que oh nous na sali mabe. Nana eloko ya kolongola te obakisate à reconnaître que ngai na za mabe. Mais avant la bien avant de connaître, avant tout spot publicitaire. Jeune couple. Soki omoni au kukaliba la te, je préfère tikale panabino. Liba les alliances te. Liba la peine à compétition te. De n'a pas rendu comme moi si. Baba la moi si pour na mawate. Baba la moi c'était parce que esa compétition pour loko ya bali ngape na bala. Baba la rappelle moi c'était que soto bala ba cadeau ekoya, ne ba cadeau ko sunga biso to avancer. Libale ya bongote. Libale ya rapport na bato ba mature. Pour ba immature, libale za rapport na bangote. So mono za immature tozo ozo ba rapport qui me pas na ya basu so ba bon akimi nzale pa na bango. Akimi nzala nde alingi libala pour que rolia. Ça azana préparer te na libala. Ali pa bala pour mon que ala type alliance, ngape na alliance, ngape ba bala ngai. Il y a des femmes comme ça. Il y a aussi des hommes, non pas pour la compétition, au moins mon balai à Mukolo, et Ngamé, à la immature à niveau au Sanganate. Donc, si je regarde Bastille, est-ce que je peux Là, si je m'appelle Moubali. Donc, dans l'Ibala, ceux qui au monde aux allons nous myrter, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Attendez d'abord beaucoup là. Ceux qui moi, ça ne m'appelle sur beaucoup là. Ce pour les faiblesse ya mutu. Bon, na bongo. Supporter faiblesse na ye. A okoma kaka fort. To okoma peka fort. Tala net dimension yo. Yo moi ça libala ozu ba dessus ya mobile na yo. Ozo pe sa leki na yo moi a sokola ba dessus ya mobile na yo. Na bon maman musu joko ba femme mariée ba yebi. Parce que biso mibal to ba gaffe. Na makambo d'abord ba dessus. Sko à deux fois moi ça c'est pour takabongo. So leki na yo moi ça comment na biloko wana. Nga mona ka bibali misusu bande libala kalezaki moi ça ko matana mbetu te so asiki permission pour mbalité. Na la mona ngo. Moi so moi des fois servir mbali mais on nimbaka na sala manger. Mbali na ya achata moi deux gouttes kaka pour accompagner mbali na kolia. C'est ça l'amour. Mais le comment kaka bibiche, je ne papa la bino na habité. Abalaka bibiche, to balaka ni. So beno bino ça. Non, l'amour c'est pour deux personnes, c'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour la basemeki. Dans mon jardin de Denzamba yebaka akelaka l'homme et la femme. Bangomi balé na basa bolingo na bomba avant que kaina bel baya. Ba ça vrai non bolingo. Bon moni ba art comme laissez aller. Toi la sport publicité ici ma otozonga. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin
kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela o na moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bandeko Balandi. Totolanda sport publicitaire orphelinat Bravo Jésus autozali na commune ma tete na quartier via za 27 ASCAP bana biso bazali na ko sepela Bandeko ba koleka ka kotala ka bana oyo isanga bien vraiment makasi ya koleka. Merci na Bandeko nyonso bozani tema wana. Waka kusunga bana. Bana bazanga kolieta komela te et puis kofuta pe bana minerval. Mama o bana kofuta bana biso minerval oke wapi? Oke wapi? Zomi kofuta bana non di maki engagement kofuta bana minerval. Sala yango même pe papa oyo benga kingana papa na ngai penza basinga motema sala yango bobenga kaka te prophète te na besoin yo ka non tel asala ki yango nzamba alola ozanto pa bola bino maman merveille nazwi ndeko na yo ya mwasi pe nazwi na mobali na ye ozala sensé ya kobetela bango makambo oyo osali bango yebiki eza pasi eza regret banganga bazaka bato te bazolukuta tayokaka kombo est-ce que mutu normal bamokomi nganga mutu normal mutu abotami na vie nganga bango baza baenvoye baya bakolite ya satana batikala jamais osala mo malamu basala mo mabe bakota ok bokotela biso couple wana rapidement s'il vous plaît bokotela biso bango bakota rapidement bokotela biso bango mbote mbote nanu papa ya papa ya s'il vous plaît non pardon papa eloko eloko silika nini petite sœur nanga bungi na mungi lelo yo silika nini c'est là papa ukendeki wapi zane miso mwana mama na ngai ukendeki wapi bon nayebi te me koyeba yo papa est-ce que bokosunga biso pardon papa s'il vous plaît elo no tomboka zali tomboka nini papa maman s'il vous plaît maman yaka papa bandeko bakata caméra hein papa papa journaliste 12 mois papa na bunga kenda kabu 12 mois na lukie ki chasse zo mono oyeba ki kedo non s'il vous plaît yebi ki papa ngana yebi to meminga papa s'il vous plaît na sepeli komona yo papa na sepeli komona na endroit non papa s'il vous plaît papa non o bate biso mo te papa pardon pourquoi caméra maman oh papa yebi ça va na se maîtriser ba caméra c'est là bakangi mais to bando lukayete to moni lelo papa nini s'il vous plaît état ya moi bando lukayete yo na wazoba papa na vazolela papa ya mo la caméra chérie ma s'il te plaît oh c'est quoi ça ba caméra biso to moni ndeko na biso awumeli to moni ete to moni lelo siko lingi s'il vous plaît papa non gifle papa non gifle papa
Comment vous avez Papa moi si na na yo zoba na miso batu? Papa na Comment ngai. tu peux commencer à humilier ta femme? Parce que na milieu il faut quand même ailler les zonga. Comment merveille a bengi biso na biso na ngwa o. Na bisa yo? Pona nini? Na bisa yo? Merveille va violer qui? Nzambe. Siko il faut tous en besoin faut détecter batuana. C'est là non papa. Comment c'est quoi ni ba violer yo? Non, zona pas sa femme. Bon fan na papa, s'il vous plaît, papa, tarongai. Papa. Naza, s'il vous plaît. Papa vous a pasteur, naza pas inspecteur. OK? Je place au femme. Papa, est-ce que Bakoka te kamento sur non, papa. Ce sont des choses qu'il faut tikala et en état. C'est une personne. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Est-ce que papa bino condamné ngai soit yuki makambo? Papa na ngai. Est-ce que papa bino yeba ki condamné ngai parce que nga la juste no bien te? Papa. Si quoi maman ben bino. Bino nyos boza agité, na bité maintenant. To traiter comme on est. Tout le monde vous a agité d'autres temps. Papa, 12 mois. Papa na lobi boye. Quel que soit 12 mois, c'est déjà une année. Maman, agitation et qu'on servit bisonnelo comme côté. 12 mois, c'est une année. Après une année, quand même, mon ami. Alors, qu'est-ce que c'est là qui est-ce que nous va violer? Il y a un bon épouse à Kimia. Vous agitez pourquoi? C'est là, papa. Papa il faut d'abord moi. C'est là. Oui. Est-ce que yeba ki avani nanda kunanga? Nga mtu na kio senga ye et pas papa la bango pa ya boye dende konanga. OK. C'est comme ça, merveille à mon onagatel sous nanga. Kenda akimi na ti à l'aise. Nda kunanga kele la kelo. Toto fêter bonne année. Na tika nyonso na tikela ye nyonso. Na kipaka te ezala kolia mbongo na tikela nyonso na ya akima kenda. Maman nanga lelo ba violer. Na lia botika na agitation na mieux bon seconde ne te voler. So bosi agitation là ça. Pour non la toute question de maman bio na tchaka ya à l'aise. Qu'est-ce qui montre au tchaka à l'aise? Tu éviter. Et le tini merveille akimanda ko presque une année. Tu éviter. Parce que faut que tika quand même ça déjà à mukolo, à mon enquête. Vous avez pour s'agiter. Il y a des solutions. Papa, na banana yo. Talanga na côté merveille. Et bazali que moi si na yo, mtokena usenge papa na bango pour madeni ya koider de kona moi si koider na moi c'est pas quoi comme un domestique tout aïda ndako yana yi. Pour une grande différence. Un domestique a un droit clé, mais on a un droit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi aider de qu'on a bossé dans Merci pasteur pour se présenter par nos pasteur. Nazolo bakaka pour le respect na péché d'abord parce que nga déjà boyo kokakate. Boyo déjà na kokakate. Merveille nga mtu na signé papa na bango. Pourquoi? Parce que grande sœur naye abimaka tongo kozonga les à 20h 21h alors que na misala mike mutu akosoccuper nango azaka. C'est pour cela on peut essayer de nous dire si c'est comme ça tout que nous merveille et pas papa lokola oyebisaki nga ke marâtre na bino azonyokola merveille awa eza endroit oyo merveille. Tofete kaka ton tosisi oyo fete à fin de l'année merveille azala sous le côté
natuni ya merveille aki wapi o aza mokolo ayebini na asala na ndako nanga na bebana na grande sœur na makasi na bebana na makasi eza na jour na benga na ye alala na ndako nanga te ye grande sœur na ye kaka lokola merveille soko lelo yebisaka papa nazoyokaki merveille baviolaki ye merveille baviolaki ye parce que ngai nozala nesengo vraiment nga nga nozala nesengo mpenza paster soki ezalaki yo mpenza ndeko mwasi na yo azovanda mpa na yo est ce que paster yo naki ozala nesengo mona jeune fille bo baki baviole eza teke mpo azangi esika olala nini merveille azangaka merveille aza très à l'aise en tout et pour tout yebi te paster merveille baviolaki yo wapi non s'il vous plaît avant tout naye na osisi si ça comment d'accord merci beaucoup mais ça c'est merveille et pas na quand même il y a quand même pour non et c'est plus moins équilibre dans ndako non rapport ndako vous avez plus moins de cadence mais pour ça c'est merveille quand même plus moins équilibre donc là maintenant tu te sens que non la maison est très calme parce que les madame azali wana parce que les gens mutu moko te azoka so ndako lokola merveille mutu moko te aza te même moi si nanga na bala moi si nanga na mbongo na ye musala ninde ezalaka le devant et musala ezalaka le devant et merveille koya ngai na koma bien pourquoi parce que nazonga nazala moto servir nga biloko et na kuta bilamba na les a repassé na repassé merveille donc on va détailler na yo des jours oui okay, ce que na la chiffonné parce que merveille ça fait du mois oyo yé azala na ndako on ne va pas qu'il repassage spécial besoin na même mérite même besoin na liboso na mosi na yo maman babala kyoto babala merveille tikana keno mala papa babala kingai qu'est-ce qui fait que vous soyez mobile na yo pour que merveille soit sur mobile na yo wapi za conseil directement nazwa kaso ya mobile nanga mais yo azolo bati te nazwa kaso ya mobile nanga loko leki nanga ya kina ndako namoni na place na bando conseiller makamususu pona kotika ye kotia ya l'aise na bapasi ba makamoto moni na vie na ndenge tozaki na ndako ya tata na biso pona kotia ya l'aise na trouver mieux soki merveille a repassé bilamba na imabe za wa na kenda musala na zonga ba air tardif tam suna za kolima naza na confiance ki non petite sœur nanga za wana rozasio ya mobile nanga donc naza na barrière pensée te hein naza on a la barrière pensée te moi si je n'ai pas dit ça c'est un problème non c'est une question hein aujourd'hui je crois ils ont une dame non il y a une dame moko je crois yebi balanga chef famille papa moi d'abord c'est mon mari avant tout je peux pas commencer à repasser accès à musala sans protéger na bana pa mobile nanga ataza pasteur ataza nani c'est mon nom pour taper singa valeur coutier et puis sur valeur atelier puis sur valeur taper sur valeur za moto bon aboko tawa ma détail na bino so buna nini wana iza bino ngai naza makambo wana te mais ngai je prie que l'Éternel Dieu une femme même chose ça là faut la sentir ko bako d'abord ya kota d'abord ta maison ndako na yo parce que sur le comme na zeni je crois au peut ça ba raison na te ce peut le papa a tellement bien que non que sous musala te atono atrana musala na sio pour le moko mais sur mobile la personne qui travaille ce n'est pas les alliés porte moko to ba que non na zonga botu na za casser na limposo obeli musala pour ça tout ça kana katanda là j'étais on a coincé mais la personne juste sera conseiller aux amalamu oui bon ça de part ya mobile ça peut pas payer ya musala maman c'est très important bon la moto ba que si comme la moto qui tourne robit maman merveille au sali qui va ndeko mi balé baya c'est mec là on a grandi sur ça fait une année qui minda fando ko quitter obi o trouver bango
Pourquoi okima kindako? Okeba détail belete simba biso kena biso na directement na ba effet ou sali ki okima ndako. Je m'accase. Maman, s'il vous plaît, maman. Je m'accase à Oloba. Aux hommes de la nuit. Ce problème, là, maman. Et ça, Nini. Nini. Mais Nini, nous battons aux hommes de la nuit. Vous battez? D'accord, merci beaucoup. Vous voulez la paix? Tout le pays, ça la repasse. Ça la kimia. Maman merveille a bengi biso, à la dengi biso na télévision. Dengi to arranger makabatu. Je crois va kota habiter sonner ko les latias ou les là bon. Donc tout droit. Malgré mosala nzambe na prophète biso ki na ngoma tout droit to na digo cha droite. Mais en fait soit qui na ndako. Na bino parce que papa fa na bi problème point numéro qui mène na ndako. Papa oyo. Biso merveille à sala ki yango. Ils appuient tout l'inga qui a sala yango. Pasteur. Oui. Nazo comprendre te. On le dit mobile na nganda sa ki merveille ki mananda ko puis ce qui a kimi eza pour na ngai. Soka sala ki yango. Ils apona. Utasaka ki manda ko ye. Soka sala ki yango zapona yo. Pour na nini? Voilà. Na ndako na biso azanga yeloko. Voilà. Merveille ça yeloko moté, merveille yo comme ça qui est lokola yo longo na place na ki bon moi si yandako. Il a comme la moi si yandako. Parce que merveille même qu'on soit même ba dessus à mobile na yo oyo na opesa ya sokola. Même sous-vêtement bano ko sokola yango te sous-vêtement ya mobile. Place où intimité à moi si na mobile famille. Papa, naïbisa ki avant ki eza pour na kotia ya l'aise. Non, pour se sentir à l'aise, yango na banoti ka ya azala non. Est-ce que aujourd'hui na tabate ya yo c'est quoi le mariage? Mais avec la petite sœur na nga ni kapé ba dessus ya mobile na nga. Est-ce que ça la kalanga? Déjà merveille le là bali. Mais quand même tu vas dessus mobile na lopez yo ni kango. Pourquoi pas le pasteur? Yoni kabados maman est-ce que d'abord la vie d'un père est-ce que va parler au soir quand même mais exprime-nous d'abord rôle libéral les maris c'est quoi vos parents mais abanda qui peut connaître kango chaque jour c'est ça qui est ceux qui nazara qui na tentende na bando pesa yani chano manzanga chano bo s'il vous plaît maboko pene connaître comme bilama mobali babo chati l'accepte maboko vraiment la vernis tant aux amis qui balé na bando nika non chérie na bando nika na na kuna te ngana zotawa maboko kandi ça yende il faut aloba parce que aza mobile ayebi ki na banda ki kosala ngo tant merveille aye na petite sœur nanga na moni ki aye na ndako oli na banda coincé le konga pe na zobima yenda zotika na ndako est-ce que likambu maman ce que maman là moi j'accepte likambu ya kosokola moi bilamba là moi j'accepte mais cinglé na dessus mobile ce sont les blocs d'intimité ba pesa na mutunyo sauté mais après ça mutunyo sauté ah bon azanga azanga alors quoi yo ce qu'on toque ce qu'on a fait ah pour me expliquer ça tout le quoi yo na lipo silikate pour appeler le kola yo merveille à Luka qui moyen moko s'il vous plaît papa la Bible pasteur oui parce que ils en ont moyen au tout kosomo non s'il vous plaît non attends si tu ce qui n'est ni yango ngala préféré qui non s'il vous plaît pasteur oui papa non pasteur aloba non est-ce que on a sali on peut parce que je vais habiller bien na demi habiller que notre sali on peut ça ma bozali c'est pas ta femme il y a la porte à fond il porte la personne on peut hein il y a comme innocent porte ni na fond on peut italien non s'il te plaît papa à italien maman la mona umela le cambo hein
Mobali na yo. D'abord, d'accord, voilà tika si yo. Na joué. Na tika yo kasi. Merveille. On est convié le couple na bino. Parce que les gens sont ça na chambre mais va ko yo kango. Ils vont ko discuter makambo tellement na bino na bangote. Kwa mikolo. Et puis on a yo kango. Déjà fin de mobile na tourner pourquoi bino mbali na boyo kana raté pour les kambo et tali makambo wana. Makambo ya mbeto. Omna boyi makambo na bino wana. Ngana okota te. Daba ne ko so na mbali mbala biki no. Yo una feti ezalaka te. Mabana nenge ki mukolo. Feti ezate. Kuna ezalaka kaba combat spirituel. Kuna ka bunda olonga. Feti. Mobali notre jamais kozala ko sepela na adoration. Adoration kuna ezalaka te. Mabana nenge ki mukolo parce que tu vas voter là. Zela maman. Non tu été. S'il vous plaît. De merveille ya kimbangu. Asoyela mobile. Le voilà yo liko pesa papa adoration te. Lingi fait papa sepela te. De merveille asoki no bola tana bilamba. Nda asoki sous-vêtement na yo. Akena na ngwe pa nganga. Pour que yo bana ko masolo. Pour que le mobile ko toujours solo. Mais après on a de merveille ayi ko za kisi ya mvutuma pour voter mobile na yo. Ba on est ko bimana mobile ko mama mosa mobile. Nini? Tu n'as pas une merveille. S'il vous plaît. Non, non bébé, attends s'il te plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Papa, Fanda. Papa. Non, maman. Papa, Fanda. S'il vous plaît. Non, papa. Maman. Madame. Asali makambo yo sala te. Azaleki na ngai na belibela la tikeli. Kasi. Na bina zaleki na nga. Explication le salon sur merva betele du sang. Bébé Seigneur nini. Sasa ni kwa kende panganga. Super. Oui. So merva comment il a zemi. Agoko la zemi yo kopinga sa boye. So balandele malam te merva okufa pa biloko nyonso akati neza ya kopola. Ni logo nyonso akati merva. Ova kopola. Non, papa, c'est pas. Mais oui, yo chekeze mani te za. Papa na tika mo. Mais ça c'est bon. Ça c'est bon.
Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.